nga naza prêt oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba même eloba mana 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza prêt oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba même eloba mana 21 bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba même eloba mana 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza prêt oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne.
mono iyave nzambi aku yakuvaikisi munchangipiti munzo akinanga kukalani ye nzambi zankaka ye monoko kukivangilani kitekiko kakifwani kyalekwa kena muzulu volekwa kena vava ntoto volekwa kena mundangu kunsia ntoto ko kufuka manani byo vosadila byoko kadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala ivutudilanga mambi mama sendlandu mubana na te yembandu yantatu yanya mubao bakumbela kansi ilemvukilanga na te yefunda dia zimbandu mubao bakunzolanga yekebanga nsikulu kusuzana kusadilani nkumba yave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu sadilanga nkumbwani munkatuko banjila lumkya lumingu mpasi wake bakyo kyanlongo unasalu musamanu yesala salu byaku byabyo kansi lumbu kya nsambo dia ilumingu lwa yave nzambi aku buna kusala ni saluko kamwana kuwa bakala vo mwana kuwa nketo ko kaselo kyaku kya bakala vo kya nketo ko vo bulu byaku ko kanzenza mpeko wena yaku mungudia mielo myako kadi mulumbu sambanu yave wavanga zulu yentoto yembu yebyabyo byena mubyao kansi wavunda mulumbu kya nsambo dia idiao yave wasakumna lumbu kya lumingu wabieka kyondongo vumina saku yengudiaku mpasi wazinga lumbu bya bingi monsina kuvana yave nzambi yako kuvondaniko kuyanganiko kulabulaniko kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani akuko kuzini na moyo munzo amfinangani akuko kuzini na moyo munkazi amfinangani akuko kaselo kyani kya bakala voselo kyani kya nkentoko kangombe andi vompundaniko kale kwa nkutu kya mfinangani akuko toleki na 12 precepte ya lingomba na biso nsiku wantete jitsa luyalu lwansi kadi kavena luyalu ko lwalembituka kwa nzambi nsiku wanzole kala yezola kwa babonso nokani nkutu ntantu ako nsiku wantatu kunwe fumu vo diamba ko nsiku wanya kunwe malavu mankolwa ko nsiku wantanu ukini ko vo kwena tala makinu ko nsiku wansamba nukuleki mwasiko yeku yobili mwasiko nsiku wansamba di kulendi zonza yovonuanako nsiku wanana kusadila nkisiko nsiku wavwafwete futanga mpaku aluyalu lwansi nsiku wa 10 kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko nsiku wa 10 yemosi zabatambudila mbizaku kwa zimpangi zako nsiku wa 10 yezole kulendi dia ngulu yavata voya mfinda ko ngatu nkewa nkima evo makaku tulutidi mkanda eto wankaka wansuka ututanga mkanda ututanga wa Daniel kapu kya sambanu njila ina ya 10 sitayantikili Daniel kapu kya sambanu njila ya 10 tusotele tweleva 10 yesambanu Daniel chapitre 6 verset 10 tusotele tweleva chapitre 16 Daniel chapitre 6 verset 10 tosote toke na 16 soki tomoni tobandi kotanga na komba tata mwana pe tata molimo sana mutu ya mkanda ilobi boye Daniel munluka nkosi na komba ya tata mwana pe tata molimo sana kansi Daniel bukazaya vo ntumunu yasono kwa wakota monzwandi mwakala nela zazibuka kuntini ya Yerusalemi muvinga kyani buna wafukama
va makungunu mandi mfukama tatu lumbu kalumbu wasambila watonda kwa nzambiani bonso bukateka vanga tusotele twele vana 10 yesambanu buna ntinu watuma batwala Daniel bantuba munluka anzinkosi ntinu wabula mbembo wavova kwa Daniel nzambi yaku iusambilanga ntangu zazo yandi unakuvuluza tosukibonga na komba ya tata mwana pe tata mulimo sana tusama munkumbase mwana ye tata mwanda velela nzambi tulweki valokula kituvana nanga malongi maku madia mamoyo makutulundanga imama kutuvilulanga mna lukwikilu lweto twasiama tata nkiyivova mono fwafala kyakupapa nthela mene kuntwala kifueniko ngekibeni wiza wamvwata mpasi mambo mabaka fulu muntima myetu twawailunda isadilamo tukudya lukwikilu luvuva mundombele mungiatika yembanu sunu munkumbase mwana itata mwanda vele amen totanga kiliboso na mkanda na biso ya liboso ya Exode la kisiko bima ya bana Israel ko bima soke zalaki kokota ndeza kiliboso bakota ki 70 personnes lokola baumela ki kuna 430 ans babima ki 600,000 na 600,000 wana batanga ki bamama te bana te batanga ki kaka bambinga oyo bakoki kobunda bitumba bana mibali yango batamboli na nzela toyebi oyo elekaki na nzela tango bakomi tango bakomi na Sinai na ngomba Sinai tata nzambe apesi bango mibeko wana po batambola na yango bazala bule pamba te ye moko tata nzambe azali bule bazwi mibeko babandi kotambola na yango Moïse amoni bakomi pene ya mboka elaka yango aponaki 12 tribu bakende kotala mboka bakokende bakendeki basalaki 40 jours kokende 20 jours kozonga 20 jours baye kopesa sango pa Moïse kuna tokei mboka ngo eza kitoko biloko nyonso eza kuna kasi tokuti batu baza kuna minene milai bambinga biso soki bitumba tokokoka te yo lobi nini malamu kutozongisa biso kuna po tomesani na biso pasi na biso Kalebi na Yoshua na Kalebi balobi nzambe na biso aza capable ya kobomba biso kuna na bango peto kovanda nzambe aza capable oyo nyonso asaleli biso na nzela bino bobosani yango tata nzambe azwaki kanda bango nyonso batikalaki na nzela kaka Yoshua na Kalebi na bana oyo babotamaki na nzela nde bango bakotaki na mboka elaka yango wana biso bakimbangise toza fotokopi ya bana Israel bango soki bakotaki te bazalaki na duti na nzambi na bango biso toza sire ke tokokoma nzambe na biso aza capable na nyonso tozala sire ke tokokoma na mboka elaka ndenge tozokende totia elikia pa nzambe na biso toza bafotokopi ya bana Israel kasi esika bango babebisaka biso tokorije po tokota na mboka elaka
mobeko tobeteli sete kuna kozala na banzambe mosusu te kozala na banzambe mosusu te liboso na ye yo zala kaka na elikya na nzambe na yo moko mobeko nde yango wana tobeteli sete awa tokomi na 12 precepte ya lingomba tozi 10e commandement kuna yango tobeteli sete kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko kobombela muninga kanda ya mikolo te kokanda ememaka kaka likambo mabe kobomba kanda na motema te tolimbisamaka po nzambe na biso alingi biso nyonso tolingana kuna toleki tokoti na Daniel kanda na biso ya suka eza Daniel azalaki muyuda kasi Daniel bamemaki ye na bowumbu bamemaki ye na bowumbu na mokonzi moko na bandeko na ye mibale na bandeko na ye misatu bakendeki bowumbu na mokonzi wana kombo na ye Nebukadneza nesali ye mutu amemaki ye basalelaka ye misala na ndako na ye bakendeki Daniel azalaki mayele koleka abandaki kolimbola bandoto abandaki kosalela ye misala kasi mobeko moko ezalaki kuna mobeko mutu akoki kosambela nzambe mosusu te kaka ye roi ye mokonzi wana me Daniel abandaki kosambela ye te malgré azalaki na ndako na ye kosala misala azotindama azosala nyonso konyokama wana Daniel akipaki te nyonso bakotinda ye akosala kasi moko Daniel akoti na chambre na ye afukami azosambela bato mabe bamonaki ye po Daniel azalaki na tile ya kosambela mbala misatu na mukolo tangu ya kosambela soki ekoki akoti na chambre afongoli bafenetre oyo etala na Yerusalemu afukami azosambela mbala misatu na mukolo tangu bamonaki ye bato mabe bake kofunda ye na presida wana tangu ayoki bongo lukula alinga Daniel makasi moteme bebi Daniel mutu mosusu te kaka Daniel likambo te lukula mobeko elobi bongo bokende kozwa ye kaka bobwaka ye na libulu bake kozwa ye Daniel babwaki ye na libulu ya bankozi sikoyo ye mokonzi yango ake mbangu na monoko ya libulu wana alobi Daniel nzambe na yo osambelaka mikolo nyonso abikisa yo azongi na ndako aliaki te asali beko butu mobimba makanisi kaka na Daniel Daniel soki pakufaki na ye soki baliaki ye tango 5 heures kaka ebeti ye wana akomi na libulu atuni Daniel nzambe na yo osambelaka mikolo nyonso abikisi yo Daniel alobi mokonzi nazali nzambe na nga nasambelaka atindaki angelu ayaki kobikisa nga azipaki minoko nyonso basali nga eloko te nazali atondisami na esengo bazongi na ndako azwi bajene bakende kobimisa Daniel babimisi ye alobi bozwa bafiti wana bayaki kopesa nga sango ya Daniel baye babwaki bango na libulu Daniel abikaki mpona nini abikaki atiaki elikya na nzambe na ye moko
oyo akela ye biso elonga emonanaki na Daniel naye moko mukonzi abandi kosambela nzambe ya Daniel lokola abikaki na libulu wana ya bankosi biso na epoke na biso oyo papa simaki mbango azwaki musala kolo Yesu apesi ye musala asali bato ya mabe bake kufunda ye kangami akende boroko na likolo kuna na Lubumbashi me papa simaki alobaki boye na okende te soki namoni bana na nga te na mwasi ti bayaki na mbanza ngungu apesi musala nyonso yango musala oyo evandi awo na nkamba musala oyo papa Simo atikaki pa mama mwilu na bamvwala esalemi kobanda awa ti mukili mobimba epanzani papa Mfumalongo bandaki okende mikolo nyonso koteya na koteya mikili nyonso babandaki komona papa Mfumalongo koteya tango akeyi musala etikali pa papa Mfumambanza papa Mfumambanza balobaki na ye yo kobima te zala kaka na nkamba musala munene ekoya na nkamba awa bokoyamba bapaya ya ndenge na ndenge bokotonga nkamba oyo ekozala vile munene yango tozomona mikolo oyo biso nyonso tozomata na nkamba papa Mfumambanza asali musala tango papa Mfumambanza alingi akende atiki musala nyonso alatisi pa papa Mfumalongo tata na biso papa Molimo Santu yende azotambusa biso na mikolo oyo biso nyonso totyayelika pa na ye azotambusa biso akotika biso te biso tokolonga toza na elikya pamba te mama mwilu mpe tango azalaki kotambwisa biso nyonso tolandi mama mwilu lokola alongaki biso bamama tokomi kotangama yango wana biso tozwi lobiko mpona elonga ya bapapa sikoyo papa Mfumambanza etikali mikolo boni mpo tokoma na mululu na ye ya elonga yango biso totya elikya nzambe na biso akotika biso te musala munene toza nango na nkamba mutu na mutu atya elikya pa papa Mfumalongo oyo nyonso azopesa biso totosa mpo tolonga na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen otelema tobona tusama munkumba se mwana etata mwanda vele tate todena mumazulu bika nkumbu ako yazituswa bika kimfumu kyako kiza bika luzolo lwako lwavanga mavansine koko zulu byakotoka lumbu tuvana lumbweke lolo kambizeto bonso betu mpetu lolo kanga batanto mambima batusadi utusadisa katubwe mumpuku munuko kansi utufuluza munkwambi kadi kyako kimfumu yengolo yenkembo nyamvu ya mvumu kumbase mwana yetata mwanda vele amen tulombele nkuu Tokumisa mobikisi Kolo Yesu alongi Tokumisa mobikisi Kolo Yesu alongi Bisompe tokolonga soki Tondi misolo ye petolandi Ata
pasi ekoya tukulunga tokumisa mobikisi kolo Yesu alongi biso petukulunga soki tondi misolo ye petolandi atakupasi ekoya tukulunga tokosepela nanguya naye kumbu naye elonga na biso tokolonga amen tokosepela nanguya naye kumbu naye elonga na biso tokolonga amen Kolo kingi ya sadimbeni satana kia baki dindanduko. Wanzole sadila tata nzambi ya landa mfumu iso tata Simoni Kimba. Ya enda mndasa ya walongi diame mkanda Amos kap kia tatu nzila ya tatu. Ivo velevo. Bole bena diatilava kimosu voka bawawa neko. Uya walongi diame dina ntimame wakenda lala. Idina ya sila nsiluvo. Kana mpas, kana wete mfumu iso ilanda entumwani tata Simoni Kimba. Kolo kingi ya sadidi mbeni satana kia bakidi ndanduko. Wauzolele sadila tata nzambi yalanda mfumu Yesu ye tata Simoni Kimba. Ya yenda mozo ya nsambu. Ya walongi jami mukanda wa matai kapu kia tanu nzila ya nana. Divon velemvo. Mayangi mena yeba velela mumitima kadisiba mona nzambi. Buya walongi jami timami wakendalala. Idina ya silansilivo, kana mpasi, kana wete, fumu Yesu ilanda yetu mwani tata Simoni Kimba. Buya kolo kingi ya sadi dimbeni satana kia baki dindandu. Waunzolele sadi la tata nzambi ya landa mfumu Yesu ye tata Simoni Kimba. Ya yenda munzu wa sambu ya walongi diame mkanda wazingana kapukia 10 yetano nzila ya tatu divo velevo meso mayave mena mwamo makenga nga bambiye bambote buya walongi dia medina ntima me wakenda lala idina ya sila nsiluvo kana mpasi kana wete fumu Yesu ilanda yentumwandi tata Simoni Kimbangu. Kolo kingi asadi mbeni satana kia baki dindanduko. Wauzolele sadi la tata nzambi ya landa fumu Yesu ye tata Simoni Kimbangu. Yaenda munzo ya samu, ya walongi diame, mukanda wa matai kapuki ya tanu nzela ya tatu divove levo. Mayangi mena ye bamputu mupeve kadikifumu kia mazulu ikiao. Ula walongi diame dina nchimami wakenda lala. Idina ya sila nsiluvo, kana pasi, kana wetu. Fumu Yesu ilanda ntumwa ni tata Simoni Kimbangu. Kolo kingi ya sadi mbeni satana kia baki dindanduko. Wauzolele sadi la tata nzambi ya landa fumu Yesu ye tata Simoni Kimbangu. Yaenda mundu wa sabi, ya walongi diamu, mkanda wa matai kiapo kia 10 ye mosi ivo velevo. Wenda ematu bika kawa. Buya walongi diame tinani wakenda lala. Idina sila siluvo. Kana pas, kana wete, fumu Yesu ilanda tata Simoni Kimbangu.
Kolokingi ya sadidi mbeni satana kiabaki dindanduko. Wao unzolele sadila tata nzambi yalanda mfumu Yesu ye tata Simoni Kimbangu. Yaenda munzwa saa. Ya walongi diame mukapukya mukanda wa luvaiku kapukya 10 yeya. Nzila ya 10 yeya. Divovelevo. Yave unakulutanina kansibeno lukala na pi. Buya walongi dia medina timame wakenda lala. Idina ya sila nsiluvu. Kana mpasi, kana uwete, mfumu Yesu ilanda yentumwani tata Simoni Kimbangu. Kolokingi ya sadidi mbeni satana kiabaki dindanduko. Waunzolele sadila tata nzambi. Yalanda fumu Yesu ye tata Simoni Kimbangu. Yaenda munzo ya samu. Ya walongi diami mukanda waloma kapkiana na nzile ya nana. Divo velevo. Bena musuni kabalondi zola kana kwa nzambiko. Buya walongi diami dina nsimami. Wakenda lala. Idina ya sila siluvo. Kana pasi. Kana weti. Fumu Yesu ilanda yetumwani tata Simoni Kimbangu. Kolokingi ya sadidi mbeni satana kiabaki dindanduko. Waunzolele sadila tata nzambi yala mfumu Yesu ye tata Simoni Kimbangu. Yaenda munzo ya saa. Ya walongi dia mukanda wa mataye kiabaki tanu njilea nsamwaye divovelevo. Mayangi mena yeba fuila nkenda. Kadiba fuila nkenda buya walongi dia. Dina ntimami wakenda lala. Idina yatila ntuluvu. Kana mpasi, kana wete. Mfumu Yesu yilanda yintumwa di tata Simoni Kimbangu. To uti kolanda bana na biso baye bazali kolanda matei baye batatoli ete tango molai basali mongu na satana bazuli tomba te sika balingi kosalela tata nzambe pe kolanda nkolo Yesu na tata molimo santu bakendeki na ndako ya nzambe bayokaki liteye oyo etutaki mitema na bango pe mitema na bango etonisambaki na mawa yango balapaki ndai na pasi to na bisengo bakolanda kaka nkolo Yesu na tata molimo santu yango bazali kolanda matei po ete bakoma bandimi ya tata molimo santu papa Simoni Kimbangu kiangani kati na lingomba na ye monene église kimbangiste bango bakozwa libatisi le 12 octobre 2026 munankumbwase mwana velela wunu kia ya lumbu kia 13 mungonde ya nana ngonde ya u mvua mafunda mole ye makomole ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa mama Lotutala Albertine yani na pasteur yenjimbidi ku la grande chorale de maman dirigeant malongi katukubikidi mukanda miyo katutangidi wanzole wa moska pia makomolenzi le antete te kumien sambadi ututangidi nsiku kumezole mya dibundu dito yefoko le munankanda wa Daniel kapukia sambanu nzila ya 10 yewele muna nzila ya 10 ye sambanu lelo mokolo ya mine mokolo ya zomi na misatu pona sanza oyo ya mwambe sanza ya u mobumu ankoto mibale na tuku mibale na motoba jeudi le 13 août 2026 tolandi mate mapesameli biso na maman révérende Lotutala Albertine ye azali moyembi na dirigeant maman mate ya bongseli biso na mikana mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mukapo ya tuku mibale nzela ya mbokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mukanda ya Daniel mukapo ya motoba nzela ya zomi pe akei na nzela ya zomi na motoba. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère église et Daniel chapitre 6 verset 10 et verset 16. Tokei naba communiqué. Communiqué et outil na service ya protocole. Direction nationale ya service protocole Ville Sainte et Bongisi et Bengisi ba responsable nyonso ya ba section Oyo, section Kamba, section Kinkoni, Ngombe Matadi, Malanta, Mbanza Nsanda, Kiana Mwemvo, Nsumba, Mazeza, Nazareth,
territoire ya Luozi pe les 4 camps ya Nkamba na ba pèlerin na réunion monene oyo kozala mokolo molelo jeudi le 13 août 2026 awa na Nkamba na ngonga ya 10h30 na kotala monene ya likambo tozali na yango mutu moko te azanga yo responsable mema comité na yo mobimba kaka na mokolo ya lelo nde tokosala ba versement ya cadeau phare boye malamu na bino banso pe boye ba ete na Nkamba ba mataka maboko pamba te botos eleki mbeka ya kotumba signé le directeur national adjoint Ndolvoilou Masala Joe. Esengami na ba membre nyusi ya preski Nkamba na komonana na liyanga ni monene liye ekosangisa biso omokolo mwa lelo jeudi le 13 août 2026 sima ya losambo ya tongo na tribune ya presse moto moko te azanga boye malamu na bino banso signé Dialungana Mfwani Anelka directeur national liye bis epa ya batata pe ba maman selo elongo moko pe na balongi banso uta na les 4 camps ya Nkamba section Nkamba ba pèlerin pe ba volontaire ya Dungi Luenda Nkendolo pe Benga ete tokole sambanza omokolo mo dimanche le 16 août 2026 nde nantina na yango sengami na selo pe nlongi moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi eleki mbeka kotumba signé diacre de Ivanga Mamfwana Alphonse. Nantina ya fête na biso bandoyi ya le 16 août 2026 toyebi ete totikali na mikolo ya kotanga na yango direction nationale ya bandoyi ebongisi calendrier ya kotambola na 4 camps ya Nkamba nde lelo jeudi le 13 août bakozala na camp Kipaku bandoyi mutu nyonso abongisa mbongo na ye $10 ya misala mbongo ya ngombe mbongo ya kimbelekela organisation matérielle pe bobosana te biloko ya kolia ndakisa fufu kwanga madesu maniok soso makala koni biloko wana nyonso ezanga te pamba te bisonde tokoyamba bapaya. Notez bien bandoyi mokolo ya fête tomonanaka te ezalaka soni baninga bafuti batike baye awa na Nkamba na fête kasi biso bankolo mboka tomonanaka te tour oyo papa asala biso remarque wana te mapamboli bawelaka yango mapamboli balukaka yango na makasi baboti na biso na ntina ya likambo oyo signé le président national révérend Akilimani Diangenda José. Na lotomo ya papa conseiller direct André Mbenza Kiangani esengami na ndoyi nyonso amema moko ya couleur verte oyo akotambola nango na défilé na deuxième jour ya molulu na biso ya le 16 août 2026 signé José Diangenda Akilimani. Liebis epa ya bankengi ya 4 camps pe ba pèlerin te fête na biso ya le 16 août mikolo ekomi ya kotanga bobosana te ndenge kaka tokosalelaka ndenge wana tokodefile na Congo bamama batata bamama pardon na bamema bamachete kwanga ezanga te na fufu bino bankengi oyo bomati okomi balongi basele pardon botikana biso te bopesa biso maboko na bikateli po tolonga na fête oyo chef de camp botelema bolala pongi te soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli nali ya bana banganga nzambe ezali kosala kengi balongi baselo bapasteur pe samedi nyonso tosalaka réunion na biso na tongo sima ya lokumu ya nzambe na biso pe ntinsani ya mazout
na tribune ya moke ya prescrit pour 15 minutes. Par programme kozala kidibate 3 si ebongisami nde sengami na ba chef de samedi nyonso ya yenga salela. Et enfin, quatrièmement, Nantina signé Papa Diacre Jean Moulundu, Berne 26, na Tongo, na tribune ya Monene Sima ya Ntinsani ya Mazout. Boye Malamu, signé le président national, Papa Ntoto Luizi Mabele. Ba tata pe ba maman, ba jeune ya kan Kipaku, lelo jeudi le 13 août, tokozala na réunion na ya kamobimba na esika oyo tokosanganaka biso nyonso tokutana wana mutu moko te yoka ma oyo ma tofandeli na révérend Lungu Konde, chef de camp Kipaku. Sengami na baboti oyo balingi kokomisa bana na classe été ba inscription ekobanda lundi le 17 août 2026, de 7h à 12h30, Naba école Oyo, école primaire de Nkamba, école primaire Nkamba, Ngombe Kinsuka pe école primaire Maman Kiwasisulwa na Kilo, na Kan Weno. Otosa Mikolo na Ngonga, Pambate, ba place ezali limité. Voyez, Madame Nabino Banso, signé le chef d'établissement, Papa Ndosimaou Soudi, prêtre, Papa Diangenda Mpukuta Joseph, Papa Bilongo Silulu, Boka Yela Bénédicte, na Mokolo Muram Yabokundi, Ekopesa Melabiso, Sima, Sengi, Liso, Yemama, Basadila, Basanaou, Papa Morgeya, na fandi na kan Kipaku quartier Kimiala na pesi communiqué ya ebembe ya koko na ngai programme ezali boye lobi mercredi ebembe ebimaki na morgue ya Kwilu Ngongo pe bokundami ekozala lelo jeudi na mboka Kinzo Landi nde asengi lisungi ya mabondeli signé le chef de famille Wanankamba Bukundi ya nzoto ya Mbanza Papa Mbenza pardon Onaye Maman Banyonia Pauline donc Bukundi ekozala lelo kuna na mboka Yanda tokei na kopesa na mbote Faki Umilenge tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya Papa Bassa Ikonga Blaise. Il est sympathisant et ingénieur employé à la SNEL en provenance de Kinshasa. Recommandation, il y a Papa Kazuela Beni. Yazali sympathisant et ingénieur agronome et Péaouti na Kinshasa. Recommandation, il y a Maman Kunsongi Lubanza Dio. Yazali fonctionnaire ya l'État ya Régie des eaux ayaki elongo na maman Bunkuta Basemba pe recommandation ya Papa Matondo Kwanzambi Belgi yazali sympathisant pe ajusteur auti na Kinshasa recommandation ya maman Ngoyi Kongolo Angèle yazali sympathisante recommandation ya Papa Makaka Ngimbi Tati yazali mondimi ya église Assemblée de Dieu auti na Mwanda bisikani onsu bozwami bofandeli botelema tukopesa bino mbote Faki musique.
To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to yambi bimbangi kamwa mingi ya bandimi oyo nyonso to ayebike ya zamu ndimi ayaki na kimbangi atelema kwa kopesa ye mbote elongo na bango to yambi pe bimbangi ya banganga nzambe kimbangi ya papa Kwilu Swamina Mbenga Claude Yazali Nkengi, président ya chorale de dirigeants na Gombe Matadi. Kimbangi ya papa Chimba Chimba Jean, Yazali concierge, flûtiste, auti na paroisse Ikobaf, kuna na secteur ya Bundi na Kinzao Mvwete. Kimbangi ya maman Kunda Mbanza, Yazali Nlongi, comptable ya section yaki elongo na 11 personnes ye bango bauti na nkando na inkisi kimbangi ya maman catéchiste auti na paroisse ya Njili kimbangi ya Malundalila Nzolani Aimé yazali diaconesse responsable ya AFKI na kimbangi ya maman Kima Nancy diaconesse na paroisse ya Kingabwa Kinshasa kimbangi ya révérende Adelaide Mangaza yazali pasteur national na Malawi Australia yaki na elongo pardon na mama Nsimba Nanga kimbangi ya révérend André Kayumbu Okito yazali conseiller national ya GGK kuna na Okatanga na paroisse mère ya Lubumbashi et kimbangi ya révérend Kitoko Atandele Jean-Pierre yazali évangéliste général ya Fariki ya utina paroisse Lutendele faculté kuna na Mongafula sikani nsubu fandeli potelema kwa kupesa bino mbote faki sepulisa bango. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo to bengi pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi Matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwa lelo jeudi 13 août 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya ngonga, soirée spirituelle pe babeko, tolemba te. Misala katina yelu seremi, potongi nkamba pe tolona tobokola. Zanzalonga, nyonso tobosana te. Le 12 octobre,
malembe yango yo deja ezali kopusana tina wana lamu biso nyonso tozalela yango makanisi tolanda exemple ya baninga ndakisa tolandaki président oyo azali kosala course elongo na ya bololo po ete na mokolo wana ya le 12 octobre biso nyonso tozongisa bafungula ekosepelisa nzambe na biso pe biso tozwi mapamboli banso tobosani te ekateli ya $5 ya suka sanza lamo moto na moto tozalela yango pe makanisi pe ntsintsani ya batata na bamama oyo ya yenga ya liboso ya sanza nyonso pona sanza oyo tokokota yenga ya liboso ekozala le 6 septembre nde biso nyonso tozala ezali na ngambo mosusu tsinda etali $5 tsinda pamba te kimbelekela yango landaki mokolo ya yenga oyo tokokanisa elonga ya papa mfuma mbanza papa de alonga na kiangani 25 ans ya elonga na ye nde ekopesa matrofe na bamama ba oyo balongaki na tina ya ekateli oyo ya $5 tozalaki na yango dimanche le 2 août anza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso na tina ya milulu ya le 16 août biso nyonso tovandi na Yerusalemi pe lingomba mobimba tozala ya kobongama nde tokokanisa 25 ans ya elonga ya papa mfuma mbanza fete oyo epesamela na bandeko na biso bakengi bandoi gaki jesheki intereska pe ba oyo nyonso bazali na famille 16 août tozala ya kobongama pamba te mikolo esili na tina ya le 12 octobre ndenge tolandaki na programme ya ville sainte bantsinsani na biso match aller yango ekozala mokolo ya yenga le 23 août na basection tokozala na ntsinsani interposte pe biso awa na mbanza tokozala na ntsinsani mokolo wana ya yenga ya le 4 camps na bapelerin bato na bato tobonga malamu po ete tokokisa kota ndenge basengelaki yango au moins 2 500 000 par section et par camp ba oyo bakolonga bakozwa coupe na maboko ya papa kaka na mokolo yango bandeko na biso ya Grand Bandundu biso pe tobosana te le 12 octobre souci ya papa ndako na biso et servir entièrement de natina wana tsinsani programme toyebi yango ya vendredi le 4 septembre biso nyonso tokokutanela awa na nkamba ndenge kaka toyelaka kobanda bandeko ya diaspora ville ya Kinshasa Congo Central bandeko espace Grand Bandundu ya nkamba province ya Kwilu Kwango pe Mai Ndombe kombongama ezala pe ya malamu na tina ya bosombi batol toujours kaka pona oyo etali ndako na biso pakebo nde ekateli ya $50 ezali pona biso bato tovandi na baville na bagrand centre pe na bamikili mosusu pe biso bato tovandi na bamboka $20 moto na moto bundela ozangisa tole na yo te kusala malamu mingi
Direction nationale ya GG Kinkamba asengi na ba membre na ye nyonso, ba membre de soutien na ye, ba épouse ya GG ki était lobby mokolo ya vendredi le 14 août bokozala na liyangani monene sima ya ntinsani ya mazout. Awa déjà tozali kopesa bino précision bobo sanate était vendredi yango tozalaka na mabondeli ya beko. Donc soki tokozala na beko esika wana bozwa déjà disposition pona oyo etali programme na bino ya liyangani. Pe biso ba oyo tokotaka réunion préparatoire tobosana te était le 16 août ekozala mokolo ya yenga elingi koloba ete samedi déjà na 15h esengeli biso nyonso pene ya papa directeur de cabinet pona koyekola ndenge tokolekisa milulu na biso ya le 16 août na oyo etali réunion préparatoire. Surtout biso ba chef de mouvement bambute ba association ba service sécurité tozanga te banza programme biso nyonso tozali kolanda yango malamu ndenge touti kolandela tozali na babibembe ebembe tonzoto ya ndeko na biso papa Tito oyo azalaki sieur abandaki kovanda na quartier mama mwilu na Kamason kona na Ngombe Kintsuka nde nzoto na ye ekobima na morgue ya Gombe Matadi lelo oyo jeudi le 13 pe ekokende na Lukula kuna na Bafleuve na Mayombe kuna nde akokundamela pe nzoto ya mwasi oyo azalaka mwasi ya nkondo papa Pombolo oyo azalaka peintre awa na Nkamba yango pe ekobima na morgue ya Ntsona Nkulu ya Mbanza Ngungu na mokolo mwa lelo pe akoya kokundama kaka lelo awa na Nkamba na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Tolandi pe kuna na yanda tozali na ebembe ya famille ya papa Melo oyo azali moko ya Faki nde tokaboli boye na emonani bandeko ya Faki, c'est-à-dire kuna na yanda Faki bino bokokende kokunda ebembe ya yanda pe ebembe oyo ya mwasi ya papa Mpombolo ba flitiste nde bakokunda yango. Awa bapesi biso pe programme ya bobimisi nzoto ya mama Albertine oyo azalaki moko protocole na résidence et date ya bobimisi nzoto na ye ezali 19 août 2026 yango nde date ekobima na morgue pe elongwe na Kinshasa po eya na mboka ya Kikoka nde le 20 août yango nde nzoto ya mama na biso mama Betini ekokundama kuna na Kikoka ngo pe basengi lisungi na mabondeli na bibembe nyonso tango nyonso ndenge tolobelaka yango moninga malamu na tango ya pasi lelo bango lobi ekozala yo na ngai banza pona maye tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tozongi na bopesani mbote Faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintu adi ye sedeto tata mfumu mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinzili dito sisulo mu Yerusalemi tu
tuka muna 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi mutungi sadio yevyengi sadio na telumbu kya unu tata mfumu ambanza voendi yetu mukati kwa Yerusalemi yesimbi disalukiani na kekete bonso bukasisulokyo yani pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfulongo mfumu di bundu tangu zazobuke na wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bano tauvana kya mbote faki twakubikelo moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se mwana tata mwana vela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela tulendele kutofana tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofoko de la salle Nzambame wopuluza mpela pasi zetu sungedere yavufamena muzingu kya mentinange onzambi tombanga Nzambame wopuluza mpela pasi zetu sungedere yavufamena muzingu kya mentinange
unzambi tombanga inzambi ame simfukamene pasizamenge yeze yezo undoloke mumambi mamo yemfomo yasikila munjwa kuyafilela undoloke mumambi mamo yemfomo yasikila munjwa kuyafilela inzambi ame simfukamene pasizamenge yeze yezo undoloke mumambi mamo yemfomo yasikila munjwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfomo yasikila munjwa kuyavelela. Tusamba munkumbose ye mwana itata mwanda velela lumbuke kensambanu mungonde yanya bonso wide muketo dilo munkonga tata nzambi muto msabeto bantu ntsatuza kumufila kutwena mwana Kristo Kristo mpasivo malawa wana mendabetila mfumu Yesu Kristo ngebo azola vuluza mutu watambudila lufala ntsoni yewakomo vananti kumosi yemivi ndumusumba watoma kusevila kansinge kovutila dimosiko kadi wazola vanga kaka malawizene esediako kadi mutu kafweti vutu kakaladiaka monanti meno momo maunsono mavanga mene mukuma kebeto bambi tuto mendio zayavo nge yezu levutila beto bantu tokala kuvaki mosi koko kalanko mosi yebanlongo mumvutuka kuzulu wasonga makala ko balongo kibako yobasonga luzolo yobafila benda munza ya mvimba yekitula mpaka nu seminkwikizi mwanda vila so kulumuka sika kalanga yeno kanti kalokunza yako mpovansi numukanda mwitu mwenangazo mulumbuke kensamba numungonde yanya tata nzambi mfumu Yesu Kristo nge tata mwanda velela tuzeidi vutu nubavila vana meso meno kadi tuvanganga malolembolozo langa tufuisanga bisali beno ntsoni ye tuvwezanga malo kanikina tufukamene vana malumeno mpasivo tomona nlemvo eno tutuneni mbizeto kadinza ya mvimba niku niku mpasivo twateza zaya ngeke tunani utuvisisa kadibeto zai wakimwana kaka mukumaka mbizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu emampila mompila diaka beto katwena yetini nukiankakako nge kaka iswamunuketo lututanina kadi tukondolo ankaka ndakala kimpovula keto valwena lutusundisa mumvita zeneto vanza simadiluketo mfumu kutadi masummetoko kadi tuzeidio vonge ye mfumu Yesu Kristo diwafwila vananti mpasivo betu twabikwa bana banzambi tulombele luva munza ya mvimba tukamwafilika mputu Amerika Asia ya Oceania ngibwa vuvavo kafasala tadi vanantandwa tadi yandiko dalembe kunkulwa muna tumweni vonda muzankaka munza zakinuka museke bantu bankaka muna luvuvamu yambula basula kimpovela mukubadi atisa kadi tumweni vo menga mabantu medikidikala zinga vana meso meno mukumake kisolanto adisi judi ndampase dia kiadimpe kadi bubutala bafwetu kutumwanise yebeto tunavonda sani tululombele lwatukatulila maunsono
mpasivu luvuva mluza munza ya mvimba mpasivu makanda izindinga mawizana imomo tuzidiye koloko benu banlongo mukumbwase ye mwana yutata mwanda velela Nzambinzengyakanu muna wantu wansiona ndionodiranga ikekonka onzambizo ryaso kami kuiza ke kuiza ovanza kwandiona wena yompasi muna wa ukaririra okuyandaranga kape onzambizo dyansiona oyandalanga mosivana bena omvala isu yatolwa kansi wavumbura kayo kanavo wantu bekangwa kansinzambi kekangwako kadinzambi wasiroka kwayeto wantua ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yo zola kwangitata nzambi wasi yo untuadi yongitata mwanda wavelela pika kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yele mfu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement. Monde Fubalanda Bayok Kamba Alobi Nini. Puebi mabanani Banjisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube.
lu sutumuka kindu lukandama ngi mukunda lukuna tinu pungi antitu sukwa tata flangisi lukulula moko batata iba mama kiamboto geto awe tukolele beto mbeto letezi o kombo ya tata ya mwana pe tata molumbo santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso yo lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela sanza oyo ya ut tomoni makambo ebele oyo etali lingomba na nzoto ya bapapa na ntina mosusu te po ete bakoka kowelela biso po 4e génération ezali ya tata molimo santo posa ya tata molimo santo ezali ete arekipere biso nyonso tolongwa na bizaleli ya molili po ete nkolo yesu si ayela biso pole yango mpe papa simoki mbangu ebandela mosala na ye alobi ete totika makambo nyonso ya mabe totia bolingo po ete soki bolingo eza na kati na mokili mobimba mabe ekozala lisusu te surtout oyo babengi lokunia ekozala lisusu te yango banda mois de juillet août makambo mingi batata balakisi biso sika tozokende na milulu ya le 16 août elonga ya papa de alungana mama atei biso na kati na ndako ya nzambe mama na likambo atei biso tozala sur na nzambe na biso tata simoki mbangu ata mopepa ndenge nini ekoyela biso me na ntango wana soki okanisi papa simoki mbangu ndenge batindi biso na kati na bolingo mibeko mpe misala pepe wana ekoleka tozala na banzambe mosusu te ndenge Daniel na mokonzi ainsiste ke mutu nyonso asambela kaka nzambe na ye asambela nzambe mosusu te kasi Daniel kino babwakaki ye na libulu ya nkosi kasi ye atikaki kobondela mpona nzambe na ye te lion na kati na libulu pembeni mutu azali kasi lion alali pongi wana nzambe te yango mama atei biso yango papa mfumu wa mbanza papa de alunga na bana koloba tango nyonso oyo akotiaka elike na nzambe na ye ata likambo nini yango
nzambe akoki koyokisa ye soni te. Obstacle nyonso ekoyela yo na ntango otie nzambe tata Simoki Mbangu liboso, likambo moko ekosalama te. Donc ndenge papa balobaki, ndenge batikaki biso na kati na bolingo mibeko misala, tokangama kaka na makambo wana, bango bakotika biso te. Yango papa Diangena alobaki ete atiki biso na kati na cercle, ata mopepe nini nango ekoyela yo, ntango oza na kati na cercle, mopepe wana ekozwa yo te. Ndenge tata Ndangi oyo azalaki mpe mosalisi, ndoto ye alotaka eke biso bandimi tokomi lokola mandalala, esika nyonso mopepe ekokende biso tokei. Tozala ndenge wana te, tozala kaka sur na nzambe na biso moko, papa Simoki Mbangu. Lelo oyo ndenge tozotia papa Simoki Mbangu kangani liboso ye kaka, nde ntango nyonso totie kaka miso, totie matoyi ndenge aza koteya biso, wana nde elonga na biso. Ndenge tolobeli yango, toza komilengele na elonga ya papa Dialunga na Kiangani na le 16 août, malamu tobongama. Tongo nyonso tokozalaka na ntintsani batata na bamama mpona bosombi mazout. Tokosalaka 15 minutes, après 15 minutes po tokota misala oyo esengeli. Et surtout que tozobongama na fête na kati na Yerusalemi, fête ya moke etikala lisusu te. Nyonso ezali ya minene ndenge ye moko atikala kolobela yango. Tokoyamba bapaya esengeli biso batokoti avant, biso bato tozali awa tobongisa mboka ezala petwa, salite ezala te, ba sika kolalisa bapaya nyonso wana esengeli tobongisa. Tobosa na pete esika fete ekozalaka kolia komela pe ezangaka te, manso wana tobongisa. Tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Mukunda Bukuleti. Lukula Moko. Voilà, matondi mingi na papa Songianzila na message kitoko oyo apesi biso na Dolo ya solo oyo nyonso atiaka elikia epai ya nzambe na ye akozongaka nsima te, nzambe mpe akotikaka ye te. Tozali kobongama na molulu ya papa Fumwa Mbanza elonga na ye oyo ekozala bongo le 16 août. Yango babengi penza la grande famille ya 16 août oyo biso nyonso tomonaka bandoi bajejeki gaki mwanganisa akordeyo bango nyonso bayaka mpona kotonga Yerusalemi ya sika. Bala tokoti bongo na misala. Présence, ma maman. Ma maman n'est-il la présence, ma maman. Ma maman, n'est-il la présence. Ma maman pour la présence, ma maman. Ma maman pour la présence. Présence, ma maman. 1000 francs, n'est-il la présence. Ah. Na mosika on dirait nazali komona
shuweli moko ya makasi oyo babengi tata rais. Na musika présence ma maman, présence 1000 francs, 1000 francs. Présence, présence, présence. Présence, présence, ma maman. Ma maman, ma maman, ma maman. Kobengi batata. Batata, 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 batata. Batata, tout est ma batata. Batata, 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 batata pour la présence. Batata. Batata, 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 batata. Batata, batata, batata pour la présence. Batata. Batata, 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 la présence. Batata pour la présence. Batata. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Les allées jeudi. Banama oye. Tozali. Batata oye. Tozali. Lelo mukolo nini? Jeudi ya banani. Apa jeudi yango nde mukolo ngai tata navandisaki mama pour la première fois pe nalingi napesa ye toli nayebisi ye mama vanda wana jeudi yango bayebisa biso na Bible mama soyez soumise. Bon, tokota la soumission yango soki
me na kati na msala na tata nzambe na botongi soumission ezalaka te toyebi te papa nzoka nde mikolo oyo liteya tozozwaka tozala bana botosi bo topesi nzela 15 minutes kasi tufia ukiri okeyeba na soki bamama bakotose soki bakotose mpona botongi à vous l'antenne, papa de la ville. Atata oye! Bamama oye! Bon? Ba oyo balingaka ba carte à jouer. J'ai moko pe salaka kuna kiper gan. Sikoyo lelo tozali na je ya kiper gan. Nani akufungola nzela entre batata na bamama? Nani akufungola nzela entre batata na bamama?
mituna makanise pesa mikanga ebo ako mituna makanise moyela kabani ni odope moya ina komenda nganga kunamela ona ngari boye yakanda no mali kote kamalisi ngora beleli andela beleli ngala benela wa somo sana leja Sekolela mokolo nini ngai na kosepela nazali kina zambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai na kosepela nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te Zambe omongola kindika ekopula ekomaki ekitoko Zambe omongola kidisala esoso ekomaki ndeke okokipe komongola paselanga ekoma esengo okokipe komongola paselanga ekoma esengo mainaleni Nazali kina zambe nanga kolo tala likambo nanga
sokolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazangi kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nazuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omongolaki ndika ekopula ekomaki kitoko nzambe omongolaki lisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo ngai naleli ikolo mayele masilinga ngai naleli ikolo mayele masilinga Onanini basile lingi kotika ngaite Ikolongana koma Onanini basile lingi kotika ngaite Kolo Kolo Premier trimestre, bozui 100%. Batata, bazui 20%. Kasi na final, Diver. batata, Diver na batata $10. kasi na fin de l'année, ba maman bazui 40%. Batata bazui 70%, donc 70%. Nam va gagner. Papa, na bilete na bango bakomi très bien. Sont autorisés de redoubler la classe. Bameka lisusu soki lobi bakokaki komata. Bon, batata va gagner, ba maman tobetela batata maboko. Ba maman tobeta maboko makasi. Faki tadi dangolo malili longwa. Ba maman, vous êtes des invités d'honneur. Nathalie Diangolo. Ba maman, vous êtes des invités. Naba loko nabino. Naba loko nabino y compris. Allez, tata Tolema. Tadi Diangolo pour la biso. Tata Tolema.
Batata soki tosilisi tosunga bandoi tozali na plancher métallique ya elongi ya papa tokozwina yango awa na atelier na biso ezali nsima ya SPC po ekende na esplanade ya temple effigie ya elongi ya papa tableau ezali wana ezali métallique ezokoluka bato ya makasi po ete tokende tombola yango batata topesa maboko na bandeko na biso bandoi soki tosilisi esengami na batata volontaire tokende kosunga bandoi po ete tokende kotombola tableau ya elongi ya papa ezali kuna na nsima ya SPC po ete ekende na esplanade ya temple ezali tableau ezali métallique ezokoluka bato ya mwa makasi po totombola yango esengami na batata soki tosilisi tokende kosunga bandoi po ete tozwa table elongi ya papa métallique ezali kuna na nsima ya biro ya SBC Merci Faki pour le tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba. Munazola kwange yese yekwa mwana ngatata mwanda wavelela. Fumo tofukamane vutula funda ya matondo.
ye matondo kwa beno batatu bandongo munamana malukwama kutuvangilanga mnantangu za onso matuvutulilanga matondo beno lukutubanji litulundi di munafuko wa mvimba munazola nkenda zenu hatu zilwakila montemo wao tutambu dilongi ditukili munankano titanzambu wavayako nitunkuta munamwini wa mvimba bika vo mbongo ikunu mukati kwa Yerusalemi yeina ikunu bifulu ya yimankhama makumasamana makasambana salukienu mpiga ntungulu kimonekene mulombela twena mnantangu za onzo mwana anakuta kuna kunini luyimisa kadivo biyimini sitavanga bona busunditi tangu ifweni pasita kota muna bisalubi na bikuba mane kukele maonzo na makele muna to kuna tela mani ngeikala yetu ntwade sumbola yevonza bika byakala napi kuba manu zina yetu mukati kwa Yerusalemi 15 wale 16 août 2001 twavunda ngepapa byalunga na kyangani ngemfumo wetu Yesu Kristo nkango wa wingi unamnanzila utakota sadisa mpase balwakila muna luvuvamu banzila mpika bana batavaika kadi mutu kuzatambulilanga mahonso bana batavaika mpelo batani tudiatilanga babwingi muna bisengo bikondolo meso ngeikaka intani nusimba ngapi kwa baba tuadisa ngampe bantu benya bavana ngantona yezai kenda zeno tutalomba pasipo tutuasila luvuva mkunti antango tuzeivo mamingi tosilwa mnangetata mwanda velela silo luzenu vovulu mwini siza mputuzi niku kini isongele vonjo kitinu kia mazulu kifina mane munankenda zenu kalutadi mavanga metoko kalutadi mbizetoko kenda zenu tutalomba watukatulila mvita zoza onso zikondolo betela kalimenga mabantu matati ami kama kondolo bila wabanze lampe kwa bana bina muna mpasi za to muna mapele suma tupitali kulibia onso mpasi mfumungeka ka intani senzo la meso meno mpe kuna este ya RDC timla lumbu kia uono bakinika ka muna mpasi bihuku bya mumpila bikotele kuna benu kakaluva empula mana mahonso lumbu kia uono kia onso kulele na moko melo kututanina munazola kwa ngese mwane tata mwanda wavelela amen tuende nukia mbote
batata pe bamama bilenge ya tata Molimo Mosantu touti kolanda bongo lolenge kani losambo ya tongo ya lelo ndenge euti koleka toutaki kolanda mama Motei auti kolesa biso na oya bongiselaki biso toyoki pe maloba ya tata Sonyanzila ndenge ye auti kolesa biso bana na ye tokolobaka yango tango nyonso ete mukolo moko ekozelaka biso oyo tata Simoki Mbangu akosambisa biso na oyo toyaki osala na se ya mokili tata mama to bongisa ezaleli na biso pamba te na se ya mokili oyo toyaki mobembo mama na likambo tokolobaka tango nyonso kobomba pe kosalela yango nde ekopesa biso lobiko na mokolo ya suka tozongiseli bino matondo na confiance oyo bopesaka biso mikolo nyonso ya kolanda biso pe ya kolanda maloba ya tata mokonzi wa bule to kolanda pe baaktivité oyo kolekaka na nkamba Yelusalemi ya sika pe tokozongisa merci mingi na ekipe technique na mokolo oyo esali na mokolo mwa lelo tomoni bongo na nsima ya kamera papa Eden Mavandu mama Seprevi kwa Nzambi nde na nsima ya régie tozwaki bongo lisungi ya papa Exaucé nde totombeli bino mokolo malamu pe ciao. Tout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 ezali mpa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba